Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Bonjour chers internautes, naebi ke boza branché na chaîne de Bolinga mingi Congo Cool TV pour on DP Sarabino information sur na makamnyo sur les kanamboka et surtout Bolinga mingi émission na bino à la découverte pour on de eza la voix des sans voix et même Rabino makambu ya lolenge na lolenge donc et loko eza na kuku na grâce à la découverte pesam bon nanga humble servante nabino Yasmine la patronande bomo na kayango awa tozana centre médical Lobaya Nzambe esika wapi mama na biso epela o babenga Nzambe ya ba mama aza interné to utai koyoka yo epela bamsu balobi akufi bamsu balobi mbasongoza ya lokuta na cadre à la découverte ko découvrir si réellement epela aza to azate na makasi ya metiti mande to kozwango à long et à large. J'ai dit merci à mon équipe technique to zakana bango babi équipe moko ya ba intello, merci les caméramans les plus élégants metiti ma merci à Gucci Sinda papa et là comme bala basi moko accompagné biso lelo, sans oublier notre boss Papi Ricardo Destienne à Londres, sans oublier sa femme des gros bisous à sa femme Mimi Matondo Mama Bonheur Nabino Anna à la découverte ndeto aux intégralité makambu ya mama epela na centre médical ya Lobaya Nzambe tolanda to koeba intégralité nango. Merci beaucoup. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Oui, fidèle internaute kande na bise bino libanda toza na hôpital Lobaya Nzambe sika mama biso epela Nzambe ba mama autrement dit aza interné na ende nazopesa mbote Nzambe ba mama mbote Nzambe maman est-ce que tu koyeba ezaki na occasion ni pe ebandende ni poto te komona na matanga ndeko na yo de fin de solane ndondo zaki au four au moulin au travail qui trop dire ozaki à bonne santé et puis nouvelle en ezaki ndeni bon ezali kaka pasi ezalaki déjà bana nazwaka sango ya ndondo nayo kaka mwa estoma nde esalaka kaka pasi na motema croyant keza estoma kaka or ezalaki déjà badebi ya mbasu bandilenga na estoma ezinga ti natelemaki wana naosala mosala nazali so nazwi mwa vide mwana nasimbi kabo so ezaka bato bamonaki nga baremarkaki peut-être bakoloba wi nazali kaka mona simbi boye on a estomé de son là quand aussi pe enterrement tout les jours on a fatigué na bisiku tout 7e na ko katina ko makopasi peut-être tindi na télé belé tout quoi en tout cas na habité na ko kate habité mais fona na mukinga bi na ko vante fona kenda na s'allonger na sukona pima dès que ça qui kabona yi nakenda kula butwana ezaki na mope de côté mais le lendemain et au comme avena que non bantikor elembi esenga kaka na zwa moi mouvement du corps pour ça na sala te elinga senga na melakisi ndesenga que non na moya melakisi akite na sala ka moi la bourre dans le pan moi place mouvement na tchara moi matembele moi ndunda et ça qui la bourre on a fait bien bon nego tout la mon pied na Congo ça il veut potater les épines na sens même pas qui cause à la entrée ou sortie et ça là qui avandi pe nango eleki nango baton esili nango mpe mais samedi o kaka ndenge komona ganglion ebimi na lokolo ganglion nango kotambola so te nango kotambola te ganglion ebiminga place nazalaki nango kotambola te komi ya kosimba mbala moko mpe nayei na ndako nakoma na ndako nabandi kovomi vomi ebele ayesu nzoto elembi
na bouger le corps matana mbetu et c'est me soucier et comme ka bon kamba mon kabu et ça qui la force la meli bicap forte on doit tellement pongi la li et ça qui le dimanche attends la mouka ça va pas le colonie c'est comme rouge et puis Nadège aux ambasses habité na comme on a su en tout cas jamais tout le monde dit ma qu'ils ambasses ils ambasses habité les ambasses tout qui n'est qu'à l'hôpital là j'ai ça avec examen comme ça tu vas se les monter quand tu es à l'hôpital oui va singa oh les ambasses découragé et qui n'est pas tout va traiter dans la tradition pratique bah mais qui aussi m'a kangi pour l'année au matin déjà ce qui m'a soigné quand même m'a soigné sinon bateau va mon araba sala la makambo ou les arbres moi quoi hein les arbres moi côté ça deux donc baso ça baba qui ni balé tellement na traité ka déjà mbasu ba oui na bela en ici là allez au ce que va ça qui de façon que si la té et ya pampa donc quoi nzambe aibi que dans il y a des innocents qui vivent pour rien sur la terre bon biso mo kuto eba te to za la bongo nzambe nzoka batela biso ndozo mona la koni de lobo donc pasi e bandika bongo tipeni vimbi ninge kutinde pasuka prophète Konde tant 7e là il a bien 7e là il a na ataka niveau le colo a vu photo à publier et comment il tient pas maman Safara voilà azalami comme on kina maman Safara sili qui est lié à ce qui nous voit au qui est dans l'hôpital à Liloba a été maman le comme un tout pas au temps mon té on a faut qu'à l'oublier attendre on tu es né ni j'ai côté de mon attendre à 10h ya à 10h on va y me connaître rien mercredi 10h mercredi et jeudi aujourd'hui na sinda cameraman na biso mercredi jeudi ne te kokumba na te kende te goya na pas prophète kuta yo ki babe ayi o wana pasi bona ndako ko bake a négliger yo quoi nga papa nazali awa nakoni mata mwana nga mote abeba to abunga ayi ba pesi biso jia kokoti na ja pétrole ma Safara oui mais là apesi mongo kwa nazali kokata apesi pas 7e ayiboki na hôpital et to yaki na hôpital de to bandi besoin soin au tozali le siko. Oui, merci beaucoup fidèle internaute. Boyoki ndenge maman monsieur Pelaza ko expliquer début ya maladie na. Est-ce que maman Pela na maladie ozo suspecter mutu moko? Na ozo suspecter mutu te po moi pena suspecter mutu ezate. Biso to mona ka ndenge o mona na miso amoi. Na butu na miso te. Na regeta kutu ke babuti na nga kufa fali batikela ngata ba miso na bango. Na wata na sima na omona te na yebite na zapi na khaste okende kuluka na ndako nganga nga mama yobaka soko kende ndako nganga okiko mitika yo moko ou bien okiko miboma. Oui, tu as ndenge chers internautes bolandi ndenge maman na biso epela auti ko expliquer alobi différent alobi et pas ya maman moi c'est mosala nzambe intervention na bango parce que il y a des basala nzambe oyo même ba fidèle na bango il y a des basala nzambe même ba fidèle na bango ba ki paraté obelobi quand même tozomona kombo atangi ya basala nzambe nde ba bondeli pona ba memie na hôpital maman epela changement nini ozomona par rapport ndenge bato bokoko basimba ki na ndesko ye na maboko basala nzambe hôpital lo ba nzambe.
eza différent makasi mpo maladi oyo ezosenga losambo na kisi sikoyo awa loko ezali hôpital ya liloba ya nzambe toana facilité kozwa pamboli toza baexocte bino bapriele bino baopesa mpe bakisi changement eza makasi so otala image ya liboso na ya sikoyo omonaki meme elongi yanga efungwami echange ezalaki boye te nazalaki boye te nga ndeko no nazalaki boye te mais efe ya komela bajus oyo mama apesi nga jus ya kokoti na jus ya pétrole eza bajus oyo ezobikisa bato na kondima so oza na kondima obika so oza na kondima te obika te mais eza bato mosusu basamela bango na liloba te soki akomi na mpasi aprefer amela jus po jus etretaka maladi nyonso malaria sida mutu mbasu cancer ya libele prostate toute sorte ya maladie oyo eza diabolique satanique jus oyo epesela yango kimia oyo mwasi akomi na zemi akomi ya terme azobota te jus oyo kaka akomi ate na libumu otie foi obondeli omona na kimia nyonso obota donc eza babiloko mosusu fo konegligeaka te faut pas konegligeaka babiloko mosusu neti jus oyo mpo na nga eza lobiko eza vraiment lobiko donc oyo akondima lokola nga abika parfait konde aza tata de toute la nation aza jésus alobaka boza na kimia na kotindela bino basakoli ya sembo mpe ya solo mais ye déjà prophète konde asa ye déjà oyo azosakola kimia nyonso alobaka makasi te aza humble donc aza vraiment digne d'être prophète de la nation. Merci beaucoup wana toza kaka na mama nzambe ya ba mama o apesaka mingi apesa mingi pe akopesaka mingi na nation congolaise bino bato bozolanda mama epela aza malade kande bomoni na lisungi ya nzambe ya prophète konde nde mama epela azotatola nde azozwa changement mama epela message fort ni okoki kopesa na bamélomane na bamédecin na nation congolaise oyo bazolanda o mpe mama epela so aza na makasi apesa banimero ne ya contact tout nyonso tu bafrère basœur bamélomane bafanatique bacollègue bana na nzambe en global message eza ke ndeko na bino artiste azobela aza vraiment maladi kaka soki loboko ya nzambe na maboko na bino bosangisi ekopesa lobiko mpe kimia nzambe mpe akokaniselaka bino le bienfait n'a jamais été perdu oyo osali yo bosani kasi nzambe abosani te comme moto azosala makambo oyo asali yango na puku me nde nini na poasa boye kote azali seki na nzambe aakize mpo nzambe amonaki ye nzambe ana lisu oyo ezomona fourmi likolo ya likala ya na kati ya océan bongo sikoyo biso les humains oyo asali na forme na ye combien de fois omona biso te ntango osala moninga mabe donc kosala mabe eza nango na sens te soki omoni ke boza na problème na moninga moninga abosana yo oza nango okokutana na bafamille omoni ke non te so nake vers ye esimba te bon nabenga ata quelques collègues po même na bible balobi soki oza na likambo na moninga obengani pembeni bosololi soki esimbi te obemi yango na lisanga bosololi soki na lisanga esimbi te obemi yango na église soki na église esimbi te botala ye lokola mopagano me motu wana botala ye lokola mopagano abongi kozwa ye kokanga ye libanga na kingo kobwaka ye na mai mozimbo comprend donc ezolakisa ke soki likambo yali fo bosola yango kaka fo bozwa solution
mais tant que bozozwa solution ya likambo wana te opesaka moninga pasi yo okangelaki kaka kana na motema yo kandisilaka te yo oyina ye soki mpona likambo nini. Vanité de vanité, tout est vanité. Nous tous, nous devons partir. Nous devons passer. Tant qu'on va passer, et que ça suit, c'est sonné. Est-ce que tout le monde a besoin de mon attaque, le monde a tâté? Attaque, moi, tout ça, vous entendez un jour, nous avons moqué de l'anga. Nous avons attaqué au monde. Ils ont monté pour ça, comme nous avons mabé. Mabé, ça mabé. Mabé, ça Satan. Vous pouvez ça comme malamu ko et bien fait n'a jamais été perdu. Nous faisons ça comme malamu. La 10 commandements ni linga moninga lokozo ni linga yomoko. Ko sala e babete ko ibelo ko moninga te ko bomate. Déjà le bloc on surtout bakara na yo sala ngona nga pe na sala ngona. Mais ceux qui battent bazo comprendre pourquoi là l'église. Pourquoi l'église? On a trop. Assis. Comme numéro de contact, c'est 081 24 26. Donc, sur les autres cas, on a mon quoi. Je monte ma montre pour le battre. 24 26 246. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Oui, fidèles internautes, bino bato bolandi message fort ya mama epela na bino bato bozo continuer comme ça bato mabe botika po jugement nzambe ezali à quoi bon osa mutu mabe oteka molimo o gagner ne so mokilo perdre âme na odu mi blengela bongisana muninga toyoki ba message fort pe mama epela akota ki na profondeur apesi même ba verset biblique donc bino bato bozo continuer comme ça mabe botika parce que jugement nzambe ezali. Wana mame pela aza ye mon côté aza nandeko na ye nazaki vraiment ya kokama makasi j'étais surprise ya komona ndeko na ye moko ndeko na ye collègue na ye ba travailler kanaye azoti a eji bota la grandeur ya motema en tout cas félicitations na ndeko na ye tout à l'heure là tozozoaye. Merci beaucoup. Quand on a l'obaki, mame pelaza est morte en hôpital, aza entouré na famille na ye bandeko na ye quoi. Voilà, nazali boso ya moko, ya bandeko na biso, ya bandeko lisano ya mama epela, na kombo papa Prince na ende na pesi. Mbote papa Prince. Mbote maman, vous allez bien? Oui, kima ngola nzambe na monio awa ekota ndeko na yo mama epela par rapport ndeko mona ki siko évolution de ni. Selon non, en tout cas, vraiment, nazo komisa koto nzambe na état siko ekomi pour niveau le colosala qui vraiment est trop triste. Mais comme nzambe ndeto baka ke nzambe azali vraiment. Maintenant ce qu'on a moins changement makasi. Donc toujours souhaiter bonne guérison vraiment là. Merci beaucoup. Ndenge bozarana lisanga na bino ya ba association, est-ce que organisation morote et salami déjà pour na soutien ya mama epela? Non, pas organisation, je ne sais pas parce que ndenge zana déjà moko ya artiste ya munene. Mama epela za déjà pour na sala objeto sala donc aza vraiment maman moko d'abord futo le baki aza maman moko excellente. Na musalo ya sali et puis na dire o ya wuti nango ti lelo donc na ebiki organisation toujours ba sala organisation mo ya bien pour na bango mais na niveau ya ITTP na ebiki kunande ba président masumu bango tout na ebiki déjà bazana déjà ba kwa kisango peut-être donc avec le temps mon organisation ça mara ki ba ya okomela ye. Merci beaucoup papa Prince Pezana bato yaye ba mécène oyayebi pesa bango message pour lisungi ya mama epela. Non ba message ezaka ki en tout cas bino bandeko bozana mekila poto partout dans le monde entier boyebi mama epela c'est pesa bino aza vraiment maman oyo aza bolingo boboto na ba travail objet sali na ye na ba savoir faire na ye en tout cas bo soutenir ye surtout mingi Nicole Batafe donc mame pelaza en hôpital Mireille Luzolo bilingangilingeli na Belgique début no kabango vienanga James Charles 007 mame pelaye donc azana kat hôpital ka oyo senga lisungi na bino parce que babi ba yeba ka muninga malamu na tango pasi
Ndétan bandolo baki mame pela boka biso, mame pela boka biso. Siko état oya komi nango et comme c'est un peu bino bo soutenir. Donc ce bo saliango et vous avez malamu to no kanisa bino na ba bien fait na bino wana. En tout cas merci. Et ma grande surprise na moni ANTPC Mobeye a représenté par le président Alain Nainde na pesi mbote papa Alain. Oui, bonjour maman. ANTPC et prévoir nini pour na soutien à Mama Pela. En tant qu'organisation monene, soutien d'abord à Liboso et ça soutien moral. Omoni ceux qui mutuazo bela présence ya baninga nae baza au chevet nae et pesaka moi encouragement pe pesaka guérison. Omoni maladie nyonso ezalaka de forme sous césar psychologique, physique, le cas d'abord psychologique à moni biso en tout cas et ça lié moi bien. Physique AMPTC croisé braté moi muke bazalaki nango baye ko mona mama po esunga tana moi kinine aspirine moi antibiotique pour que maman na biso a retrouvé santé na normale parce que il n'est pas normal eloko moko ezongela kaye. En tout cas, il faut cette fois-ci soutien Ezala Makasi. Alors, Yango on a lancé un cri d'alarme à tous les gens de bonne volonté pour Bameka, Koleka, Kotala, Sœur Nabiso, Mama Epela. Matériellement, Boye Bomonier, mais mata spirituellement, pour encourager et au salaire bien. Voilà notre présence dans l'hôpital Lelo. La maman Epela pour soutenir. Merci beaucoup papa Lobani ne koiko loba na bato nyoso bazolanda biso balobaka ANTPC assistaka ba membre na été ANTPC bimisaka kama kaso mutakufu mais lelo Mama Epela aza malade ANTPC eza présent likamni ne koiko loba na bato bazolanda biso na badongolo miso. Oui, chaque fois au moni soko za na musika okoyeba eloko ezoleka na kati ya ndako ya voisin te mais ero kota na ndako ngo voisin nde ko découvrir que makambo belé ezalaka batu ba message na bango koloba mais réalité ba éviter. La première des choses na betaka ngo c'était chaque fois il faut mutu oya ebiki az artiste aya ko s'enrôler na association. Alors ce que aux enrôler c'est juste $5 au s'enrôler comme membre effectif de l'association. À ce moment-là, nabaka ya boye, mutuazo bela, c'est quoi donc mon association et ko songaye et ko assister moralement ou matériellement ou bien financièrement. Alors, ce que moni par exemple artiste moko abeli et qui association et ko tala été, c'est-à-dire aza affilié, il faut ne ozala affilié. Eza na artiste mususu moni azala ki affilié te akufi. Membre association ata moko ayete. C'est parce qu'azala ki affilié. Qui dit affilié, qui dit Hermoko, vous contribuer à l'association. En cas de problème, à ce moment, l'association, en tant que membre, est tout. Vous avez vu le président Munderi, membre de l'association, paix à son âme. Vous avez vu Maman Mindondo, membre de l'association. Vous avez vu l'association et c'est des ménages qui à 100% pour que nous puissions avec honneur. Mais même ba o bande ko bazobela association kindaka bomonaka exemple ya vie de loin association ezala ki au chevet na pourquoi parce que aza membre association aza affilié à ce moment-là association ekoya en aide ya mutuango toko zoka exemple moko bozana groupe kaka ba groupe à théâtre membre à groupe moko azobela baninga na yo ya groupe ba kosala ndenge automatiquement ba yebi ke non actrice ou bien acteur na biso azobela ba kosala nini bala moko bokei ndenge moko na association une fois déjà parce que association ils ont regroupé ba groupe nyonso na eza kaka groupe te na artiste ata o évoluer ka yo moko so ko na kati association okomona kaka association sima na yo tokotika tokotika yo te prévenir que les lots yo kotala Mama Epela na hôpital. Merci beaucoup. Baeba moninga malamu na tango apasi nazaki surprise ya komona mama na biso 7e azotia mama biso Epelagie azopakola azosambela esala nga kitoko makasi nazala fasi ya moko pe ya ba icône ya théâtre obino boyebi na mama 7e bagarde tozo continuer na masona biso. Bonjour mama 7e. Bonjour, merci. Nouvelle o ezwaki wapi pe esala ki ndenge nini? Nouvelle o ezwaki nga nazaki na ndako vraiment esala kinga pasi.
parce que les jours où tu as qui n'a sorti encore il y a Solange absanga déjà sentir bien mais tellement que soda pour na Solange il faut travailler ngapi lokana banobe d'être so no tungsanga moina na travailler ezala kité ngana vandaki deuxième jour nango na butina kutina na bina zoka bien na zoluka lokolo pastams na zoko kate ngabia ezaka ba physique kate bosa l'escalier kitamata eleki nango to solo na biso wana esili oh nimona ka benga bo tam so zap amna ndako oya na nubonga pite santizo déranger nga muke mais na oya ta air moko oh ça va akati des petites sœurs na lati bras cassé bleu et Génie Motomba nda benga ba 23 heures oya mire ozap ngabna ndako pona ah vraiment nani epela a lokolo moyente ngabini ni ombaso oh ngabia benga lubinga loko moko tatuninga ndenge na ta posa mona nga isili ngabna tono yana tongo bana kinayaka na tongo wana utile no neto hôpital le bilan to changer ka petite sœur nem daila nga dipina ilinga na changer la mana zaka nae do sala nga vraiment pasi ya komona ndeko mwasi ndenga zolela masasi bazo bete na makolo ozomona mai zo panda na so beti poa moninga mosa ganga sim talaka soda ndenge wana do azo ganga simbi lokola tomboli donc o ma yemuto donc azo banga susu batute do akotombola lokola leli na kufinga be kufa te oza donc ça passe mingi passe makasi toko chaka biso na bisote ba maladi msupe utaka na famille ba msupe utaka na quartier ba maladi msupe utaka pe na nzela ozomona soki eza bato quartier bato famille to senga na bino soki ndeko na bino asola bien te bien za bien te na bino en tout cas boye bisa biso loko to bisa po ete kimi bobongisa soki eza biso na biso ba artiste ki a defake logo asala ki basala ki boy en tout cas bo sala tout bo luka biso vraiment tout cas to futanyo mama ozaki to makasi bolimbisi babi faut kumisa moninga mosoko moni nde sali ke naiko ya na vaina moninga tokeni na hôpital mama safala tant na public ba photo mama safala moi c'est prophète Konde Paulo Dominique abeinga gangelinga na téléphone mais yo ndenge nini et puis le kolevi mini wana ovandi na ndako oyebisi obengi biso te bona ngate mama effacer ba photo ni surtout na mono publier wana déjà total on a côté qui na effacer ba basi bazwaki yango déjà ou azalaki na mbeto tant on a côté na Facebook na tout na vidéo on effacer déjà trop tard donc ba basi bazwaki na ba statut ba WhatsApp ba basi bazwaki déjà donc na sengi bolim c'est pas maman de maman lobby yaka na ina losambo de toke na losambo papa bondeli po na ye nde papa recommandé biso à un hôpital à un centre Liloba. En tout cas, merci na papa na biso prophète Konde Paulo Dominique. Papa o penza ibinzambe o nzamba solo la ranae. Vraiment papa merci. Merci beaucoup na maman na biso maman Safala. Maman azui charge à moi na nae abike non. Septième bokene kuna makamoni so traitement tout. Papa ko sala yango. Yango na tozo mona pe na ko lia na biso ba garde malade. Ezo utakaka pa ya papa. Na onini ya biso nyonso. Na okosa binote. Biso ngana zana bimisa 100 francs te. Maman Safala mda bimisela biso mo ya tindi ser moko ayatike biso mo be mama yemo papa yemo ko atindi mutu ayatike biso mo. Donc nzamba pambola bango talaka bana bitike ba parents na biso kuma ba komandi bango. Et puis la tata maman te c'était bagaza tata za maman te ba parents na biso bangona ya to singa bango ka merci mingi merci na basaya na nzambe nyonso ya monde oyo bazwa ki penza courage pe makasi pe esprit malamu ya kobondela pona epela ya kobenga biso ya kocha mwa liloba na ye mwa liloba te me kocha liloba na ye na bomo ya epela nzambe penza amona bino vraiment merci na Fondeka Beya Coffre Fort Suisse. Merci na Adricha Motomètre Beba Zibeba. Merci na Batounio surtout oyo vraiment bazo soutenir. Na linga kana pesa numéro epela c'est plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 na lo bango na ndenge na biso ba congolais 081
24 26 246. Vous voyez mon épée dans les réseaux sociaux, normal, vous voyez épée là. Si vous voyez, vous voyez souvent en Angaï, vous voyez petite sœur, pourtant ça vous voyez mon banine tout ça. Donc, et là on a beau soutenir financièrement, moralement, donc physiquement vraiment ça là vraiment bien. Azan de gonabino c'est que ça rabino c'est qui ça bino. Puis azo continue toujours c'est que ça bino donc bon ça là est bien et que ça là bien vraiment ce que vous soutenir. Congo TV, la meilleure chaîne web. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la mission Nabiso. Je fais appel à bateau, nous sommes travaillés, ma mépela le temps est venu. Bosungande konabino, aza maladie et ça biso va vrai bien. Merci beaucoup l'équipe technique Nabiso. Merci à Metitima, merci à notre boss Papi Destiane Ricardo na Londres. Merci à ma femme, ma vie, Maman Diama Lunaikala. Merci à Ya Jonacide, merci à Tonton Kalben Kalbino na France. Merci beaucoup na bateau nous sommes Nabiso sans oublier Gucci Sinda Tokutani na numéro Yasika. Merci beaucoup. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo